Bandeko na nga na pesi mbote na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi. Ngai mama Deline ekosala video oyo pona ko partager kaka actualité makambo o toza nango o ezoleka na Kongo na biso moko toyebi journal lelo le 28 o tolamuki déjà banda lobi tozaki na ba problème koyoka ke na Goma kuna bazui Goma bandeko na ngai yango na partager makambo ona ko partager awa pena tela bino ba video ona ko tela bino po ete to partager po ete makambo Kongo etali congolais nyonso to bondela na kombo tata mona pe ya molimo santu kona bomo ikona bikamo nzamba puntulendo nzamba bakoko na biso papa to pamboli to komisio to netolo pona nyonso ezoleka na Kongo to ebi toza na contrôle ya makambo nyonso ezoleka to pe so merci pona pe mana bomo o toza nango merci pour l'opportunité o salinga ya kosala video o papa ko partager makambo na ko partager na bandeko nyonso bakolanda nga koloku mama sanjolama na telemeli o nyonso eza yo teza na nguya soki mokete na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na molimo santu na bonde na kombo tata mwana pe ya molimo santu bandeko na ngai mama Deline pona ba obo kolanda nga ba liboso na pesi bino mbote bandeko nyonso Deline TV nzamba mona bino mbote na bandeko nyonso bana bilembo nyonso mbote na bino na eko partager ka makambo o ezoleka ko banda lobi bandeko na ngai ndeko moka tindela ki ngai audio alobi na ngai mama Deline vraiment bazui Goma isala yenga pasi koyoka audio na lokwa pe banda tongo na kotaki na YouTube te na kotaki na réseaux sociaux moko te pona yeba makamni ezoleka na mokili en tout cas na yaki kokota na ba réseaux sociaux nde na yaki komona ke pasi komeli biso bazui Goma nga na bi Seigneur yo lobaki na partage ki video moko na yebisa ki bino nga na binzamba talisi papa Didier alobi ke makambo na bino ya babitumba na Goma ezosuka ezosila po ete ngai nazotinda wana papa kimbango alobaki azotinda basoda na ye ya mikuse po ete babunda na bitumba oyo toyokaki pe na baprofete ebele balobaki makambo oyo ya Goma balobaki makambo oyo ya Goma ke ya Kongo kwa bitumba ezosila nzamba azosala nzamba telemi Seigneur yo lobaki otelemi bongo siko ndenge nyisu bakende kozwa Goma bamboka msuku kutu bazwa kuna kutu toyebi te makamni ndenge ezolekela kuna bamboka msuku bazwa deja mais biso toyebi ke nzamba loba Kongo na biso ekokende te espoir ezaka kata bazui Congo bazui mabele moka mike ata 1 mètre carré moko ya Congo bazui espoir ezalika toko récupérer po toko tikela ka bango te ya biso eza ya biso bongo ndeni bake kozwa su Goma lisusu isaki pasi bandeko na kokai kolate nazokota kotaka na ba réseaux sociaux na iko mona na otia bino ba video oyo na pona tokoma na ba video mtuso na otia bino na iko komona video oyo na inatela bino sikoyo na moni video oyo bandeko esalaki nga pasi moko komona video oyo non je crois que bato ebele bomoni na bino yango bozela na iko komona video oyo yango bozela tia son donc makelele eza na video yango alobi biso basoda toza awa tokeleli place ya kokima
pour M23 déjà koti na Goma entouré biso nde toza boye toza déjà ya kokufa bibembe déjà ya mwana alobi président ozomona makambo te président ozomona makambo te dozomona te tindenge bayeba entouré biso tinda nde basali boye président Fachi Beton ozomona yango te atuneka question donc espoir esilaki bango nde bazalaki boye espoir nyonso esilaki bango place bazalaki bayebaki kaka bazokufa bayebaki kaka ya bango esili wana lobby je crois que vidéo oyo ezalaki peut-être lobby na tongo ozomona lobby na tongo je crois ezalaki lobby na tongo nayebi te so ezalaki avant-hier mpo toyokaki ke bazwi Goma lobby ti voilà donc espoir esilaki bango bayebi kaka bazokufa na bango apesi mbote na bandeko na ye na nini nyonso abi tondima kokufa mpona ekolo yango mpe liwango eye tosani mpo baentoure bango deja bayebaki deja ke ya biso ebebeli biso ok bandeko na ngai lia nayoki susu boye ngai abi ah seigneur nzambe na bomoi nayoki na mawa bana bato bakendaki kobunda tokake bazaki na bilibundeli malonga te me asengi ba merci mo kuna na yebiti so asengi pa banani so basaki nini ok après naoki passe na kotala tala kaka tala kaka egomeke ye goma bazwi goma eboyeboye nde nayi kokuta na video oyo ekonsolaki motema na nga mwa 50% ekonsolaki yango yango donc nde na website bino le nakutana nde na video oyo ekonsole motema na nga mwa ndambu nabi ah en tout cas nzambe merci soki meza nde ya lobi nzambe zwa lokume na moni nde mwa moso nde azoloba nde azoloba makambo asolo penza do bakimisi bango babomi bango lokwa mayanzi nde ya lobi abi bakufi kuna lokwa mayanzi ngabi nzambe c'est possible na ebite na yo c'est possible za possible ça malolenge o bandeko nanga na yaki kolala pongi po ezaki vraiment presque ba 3 heures dona sila ya salika live wana na TikTok nde esikanga pe na mona kyopo nazaki otala ka nzambe ka experimentaki na kutana na ye pona zwa kimia na lala tana kimia pona ngena kokozwa pongi te do mutu do na olo baka nzambe te na ebi toza na contrôle mais mutema kaka boyebi ka ndenge ezalaka nde lo na tongo to ekolamuka nde to ekomona tozobandi kotala boye nde pe tomoni ndenge bato na Congo soulèvement esalami en tout cas nzambe azwa lokumu mpona yango mpo tokoki kofanda ka boye te tokangi maboko bazwi Goma tokangi maboko non soulèvement esalami quand même batumbi baambassade wana basali menace na baambassade wana esali vraiment kitoko meloko esali nga pasi koyoka ke bapie mpe susu basali bapillage batumbi bakamion bato mosusu baza innocent muta camion na pasi adebouya na pasi mais butumbi camion ba supermarché batu ba payer yango ba payer ba magasin batu na ebite so eza ba magasin ya ba chinois ya ba étranger ya ba nani ala ça va po ba onde mbakoma ba magasin bele mais so eza ka ba magasin bande konamso ba Congo la kwa bombo ko payer yango boyebi bien pillage na ndenge esalaka Congo
90 je crois 90 to 92 ndenge to komaka na Congo na pillage wana eza bien te ata moke ko pillaka biloko mais menace na ambassade wana kotia ba moto ko sala boye soulèvement wana eza vraiment kitoko nzambe azwa lokumu mpona ngo ngona baki bon biso na ba poto to telemi te vraiment fallait boye mais naturel komona te place bato babike to telema boye mais nde namoni na ba vidéo namoni ke bato ba marché pe awa bakende na ba ambassade namoni na ba vidéo nzambe azwa lokumu mpona ngo soki ezaki ke nayeba ndenge pe kokende vraiment ko participer. Donc il n'a sepeli makasi na mobilisation oyo esalami vraiment na Congo. Siko na tongo lelo bandeko nanga ndenge na yebisi bino ke nzamba talisa papa Didier papa Kimbangu alobai na papa Didier na otinda basoda na ngai ya mikuse na otinda bato na ngai mikuse bakoya kobunda bokimi ezokota alobaki on de je crois 2024 na salon de na vidéo na lobaki tozo kende to comme na tongo oyo bandeko nanga nde Congo nzambe kamta o libéra mutu musuta o libéré Congo toki soda ondenga lobi président ozo mona makambo te do ba sodo se ba mona ki président salinine asali loko mote to moni ser na biso oyo alobi renfort eruti na Bukavu na Bukavu to Bukavu renfort eruti soki wapi uti wapi bandeko nanga renfort eruti likolo eruti na nzamba mpungu tulendo renfort wana oyo sa kati na Kongo eruti na nzamba mpungu tulendo biso ba oto za révéler to yebi ke gouvernement eza capable ya kosisa guerre oyo toyebete basoda na biso baza capable pardon bolimbisi gouvernement eza incapable ya kosisa guerre oyo pona nini eza incapable po toza minduki ya malonga te doki toza et puis Rwanda wana bato o baza sima Rwanda baza bamimunaka baza fort na spiritualité baza bandoki bakadia mpemba bato mabe na boye baza bato babomi nyonso makambo nyonso mais na physique pe boye bazo mona na ke baza na bibundele belé o biso kutu tokokoka ta kobunda na bibunde na bango te do lisungi ya Congo mutu nyonso fatia na mutu ke lisungi ya Congo ezo uta pa nzambe eko uta pa nzambe pe ko ezo uta pa nzambe boyebi ke soki kaka makambo ya guerre oyo tokomi kako fatia sali quelque chose basoda na biso pe babundi basali boye esika tozo komitia na pasi lisusu nzamba alingi to reconnaître ke yende mutu azo sala nzamba bakoko na biso nzamba Congo azo sala alingi to reconnaître yango letike to banda ko reconnaître yango te toko mona lokola ke bilaka nzambe ezokosa toko mona lokola ke nzamba lobia sisi guerre ezo sila te so to salika ke basoda na biso batelemaki basaki stratégie bazongisaki boye non. Il faut na basoda na biso moko na gouvernement to reconnaître que za loboko ya nzambe ndenge Bible lobi ezalaki je crois na ba psaume je crois 83 non psaume mobo lobi ezali na makasi ya na bango te bakoko na biso longisaki bango na bitumba ezaki bibundeli na bango te mutu longisaki bango ezaki makasi na bango te mutu longisaki bango menguya na yo nzamba nguya nyonso mutu longisaki bango ndenge biso ba Congolais futo loba ke nguya ya nzambe elongisi biso L'est-il que to bandaka koloba ke stratégie ya commandant moko boye ya Fachi Beton ya bibunde na biso ya bawazalendo wana nde tozo mitizongisa na pasi bandeko nanga gloire à Dieu eza na bato oyo tozo comprendre que nguya ya nzambe nde mutezo sala toke na audio onazotiela bino ona utai kozwa lelo awa za audio ya prophète Nemso Jonathan nzamba pambole sike azali bato ebelo bolanda kanga boyebi prophète Jonathan
prophète Jonathan apesa ba prophétie ebele surtout pour na Congo apesa na moment onde toloba boye aza na Goma na moment onde toloba boye aza na Goma kuna toyoka audio na ye po to comprendre makambo ezoleka na mboka na biso totie audio ya eza audio ya prophète Jonathan. Continue à makelele. Audio ya prophète Jonathan. Et continue à makelele na regretter ma casse. Et yo kanite bande konanga. Prophète ya audio ya prophète Jonathan yo kanite. Mais non, tu la bino ngata na vidéo msu na sala après. Non, tu la bino na vidéo msu na sala après. Na éviter pourquoi salinga boye a nzambe nanga. Po audio ngweza na téléphone sko na registre qui on awa et quotité. Prophète Jonathan lobby. A lobby. Commandant moka bengi a lobby ne prophète makambo lobaki yango ezo salama. Makamni prophète Jonathan lobaki point d'interrogation nga na koti na chaîne na prophète Jonathan na yoki yango. Prophète Jonathan lobby a lobby na loba non oyo na tiango mais na comprendre te nzambe na eyo kante et quand na makele les problèmes ya te na otela bino na audio mususu po aussi na comme de musika na ba 16 minutes na ozonga susi mate bande konanga prophète Jonathan lobby na audio oyo na otela bino na vidéo mususu a lobby que commandant moka bengie ayebisi abi prophète makambo lobaki yango ezo salama awa tozo comprendre te ba wazalendo bazo se multiplier omona bazo koma ebele et puis to moni bato mo ya mikuse babimi nazo rappeler bandeko indépendance na biso toyoka bata mikuse babima eza ba soda ya papa Kimbangu bango nde babima kuna indépendance o esalaki ke ebengana ba belge na Congo yangwana sikoyo basoda prophète Jonathan lobi commandant na bi basoda moka batu moka mikuse babimi bayebisi bango ke bobengana biso bobeta biso masasi te batindi biso poto ya ko aider bino pote to bundela mboka oyo batindi biso na yebisa bino papa dialo baki papa Kimbangu alobi azotinda basoda wana mikuse bakoya ko bundela Congo pona ko sisa guerre na este nde prophète Jonathan lobi commandant na yebisa bi batu moka mikuse babimi awa bazo se multiplier abi bazaki soki 4 après mbamo ba se multiplier bakomi 40 alobi eleki o ekoki koleka kuna na basoda na biso moko bazo se multiplier est-ce que wana eza stratégie nini o ba militaire bakosa ba se multiplier soki nguya ya nzambe te soki nguya ya nzambe te mute kosala basoda na biso ba se multiplier po basoda na France 24 balobi basoda oyo bakotaki ba M23 bazaki plus de 4000 soldats o bakotaki wana na bibundeli ezali awa voilà donc yangwana nde tolobake eza nguya ya tata nzambe mutezo sala pona mboka na biso Congo nzambe sa azwi makambo na ya Congo na maboko na ye azwi makambo ya Congo na maboko na ye nazo tela bino vidéo moko lisusu très important batindeli ngai en tout cas nzamba Congo azwa lokumu nzamba bakoko na biso nzamba mpongutulendo azwa lokumu bapasi bakulu na makambo ebele na Congo boye biso ezokutapi po tokwa koyeba nzamba solo te po tozokoka koyeba nzamba solo te pe tozokoka koreconnaître ete ke ye nde nzambe ya mokili mobimba nzambe oyo Congo tozolinga kondima te ke biso nde toza bana Israël ya molimo te oui mama Deline toza bana Israël ya molimo te ya mosuni toza bana Israël o Bible lobi ke peuple oyo ezo porter kombo nanga kombo ya nzambe ya solo eza a Congo
biso toza ba congolais de batu ya nzambe tozo kokaka koyeba ngo te tozo kokaka koyeba ngo te tokangami kana banseignement lukuto bakosa biso pendant des années yango tokangami nango tozo kwa kokangola mate mais oyo azolinga kokangola mate mitali ye biso tozo kangolama bilamba mwindo elongwe na bilongi na biso ba chaîne bakangaki biso efungwami nde to comprendre nzambe oyo solo aza nzambe bakoko na biso basambelaki ye wana nzamba solo toke na video important makasi na tiela bino ah nzambo papa kokumisama na o papa ngakumisa nzambe nde na yebi nzamba solo toke na video otosukisa awa po ete na aza na ba video ebele ya kosala kaka nde na fandi boye nzambe amona biso video o batindeli nga euti na Goma mutu oyo prophète o aza na Goma je crois so na bosante mais aza na Goma video oyo euti pe kaka pa ya prophète Jonathan muta tindi yango pe batindeli nga yango a nzamba pambo ya prophète Jonathan to landa yango na bokebi toza ba fanatique te toza ba fanatique te na mokili o na mboka mso kongo toza ba fanatique te ozomona tokende pona loba mingi te ekoya kolia espace yango. Peut-être vous ne comprenez pas. Les gens se posent la question, comment expliquer que la guerre de l'Est, les rebelles sont à la porte de Goma, ils sont même d'entrer dans Goma, les Rwandais sont entrés même dans Goma pour prendre la ville. Mais tout ce qui s'est passé pendant au moins 2 jours, les autorités se sont tues. Ils n'ont rien dit. Vous savez pourquoi? Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi. Les niveaux de combat, les niveaux d'investissement spirituel n'étaient plus au niveau du gouvernement ni au niveau de Félix. Les combats étaient très élevés. Je sais. Vous pensez toujours que la guerre, c'est la technologie. Non. En dehors de la technologie, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie. Il y a des hôtels qui sont bâtis pour détruire, tuer. Alors, il y avait des cérémonies occultes de haut niveau. Et Dieu lui-même était à Goma. Si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit. Dieu lui-même était à Goma. Il s'est levé pour la RDC. Amen. Cette ville de Goma n'a pas été défendue par nos FARDC. Vous avez vu vous-même des images qu'il y en a qui se rendaient. Cette ville de Goma a été défendue par Dieu lui-même. Il est entré dans peu de gens. Peu de gens. Il a choisi un groupe de gens. Et c'est ce groupe de gens qui s'est levé. Dieu voulait montrer d'abord aux Occidentaux que ce pays m'appartient. À Félix Tshisekedi, ce n'est pas parce que tu es président que tu es capable de tout faire. Tu m'avais dédié le pays au stade. Je vais te montrer que je t'avais écouté. Je vais te défendre. C'est Dieu lui-même qui est venu défendre Félix. Donc là, je vous dis, Dieu lui a montré que je suis ton Dieu. Je suis le Dieu de la RDC. Je suis le Dieu devant qui tu avais consacré ce pays en toi. Tu l'avais dédicacé. Je suis venu te défendre. Si vous ne comprenez pas les choses comme ça, bon, au fait, les choses spirituelles, c'est la folie. Vous ne pouvez pas comprendre. Il n'y a que les initiés qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. On a compris, papa. En réalité, le 26, c'était la fin du pouvoir de Félix Tshisekedi. C'était sa fin. Donc, vous ne comprenez pas. C'était la fin du gouvernement souminois. C'était la fin de tout. Le 26, c'était la fin de tout. Félix allait recevoir un coup de fil. Tu dois quitter le pouvoir ou alors nous te faisons du mal. Peut-être vous ne savez pas. Ce gens n'étaient pas seulement, ils n'avaient pas seulement prévu Goma. Ils avaient prévu aussi, sous cette panique de prise de Goma, ils avaient même déjà prévu de déstabiliser les environs de Kinshasa. Et là, le président Félix devrait choisir où aller parce que la panique était déjà entrée. C'est ce 26-là que le pouvoir de Félix était terminé, le gouvernement souminois et les autres. Votre jour était terminé ce jour-là, le 26. Voilà pourquoi vous avez vu un silence terrible. Les gens ne pouvaient pas parler. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui s'est levé. Dieu s'est levé dans ce pays. Si vous ne comprenez pas, vous allez le comprendre peut-être plus tard parce que l'entendement spirituel, c'est très difficile. Je vous ai dit, ce pays a un destin prophétique. C'est maintenant que Dieu commence à se manifester, à se montrer. Ça, la guerre de Goma, mon frère, la bataille de Goma,
c'est Dieu. Si vous ne comprenez pas, c'est votre problème. Si vous croyez, oui, Dieu a utilisé nos soldats. Ils étaient faibles, sans nourriture, sans électricité, sans quoi? Les ravitaillements coupés. Ce sont ces gens qui ont défendu le pays. Affaiblis. Dieu utilise des choses faibles pour confondre les folles. De l'autre côté, la France, l'Ukraine, toutes les nations du monde sont venues avec les armes sophistiquées. Mais on trouve un peuple, des soldats non ravitaillés, peut-être pas parfaitement bien payés. Ce sont ce groupe de soldats. D'ailleurs, un groupe de soldats était découragé. On dit même que certains généraux avaient quitté la ville pour aller vers Bukavu. Et alors, Dieu a choisi des gens, des jeunes. Je ne crois pas que c'était ces gens. C'est comme si les anges sont entrés en eux. Et Dieu les a utilisés pour sauver la ville de Goma. Et ça, c'est un message. Le dimanche 26, c'était la fin du règne de Félix. Et Dieu est venu faire la remise et reprise avec le président Félix. Désormais, président Félix, tel que vous êtes là, sachez que le règne de Dieu est déjà arrivé. Amen. Ce n'est plus Constant Moutamba qui va punir les gens. Et ça, j'ai dit au ministre, j'ai dit à tous ceux qui ont le pouvoir, vous avez vu la panique que vous avez eue la nuit du 26? Ce n'était pas vous, c'était Dieu. Dieu est venu vers vous. Dieu est venu vers vous vous dire, assez avec mon peuple. Le peuple a trop souffert. Je ne veux plus voir ces choses. Je ne veux plus entendre ces vols. Je ne veux plus entendre ces détournements. Je ne veux plus entendre. Président Félix, si vous allez aller avec la complaisance à partir du 26, si vous allez aller avec la complaisance vis-à-vis de ces gens qui volent l'argent du peuple, vis-à-vis de ces gens, si vous allez avec la complaisance, ça je vous garantis, vous aurez des problèmes très sérieux avec Dieu. Parce que le 26, Dieu est descendu au Congo. Il est venu dire aux Occidentaux, je ne veux plus de la RDC. Il est venu dire à vous les autorités, je ne veux plus de la RDC. Il est venu dire au peuple de se prendre au sérieux. Même aux serviteurs de Dieu, prenez-vous au sérieux. Il y a des ministres qui vont mourir. Ce n'est pas Constant Moutamba qui va faire, parce que vous lui avez fait beaucoup de problèmes. Quand il veut élever la justice, vous lui avez fait beaucoup de problèmes. Il y a des ministres qui vont mourir subitement. Il y a des députés qui vont mourir subitement. Il y a des sénateurs qui vont mourir subitement. Il y a des mandateurs publics qui vont mourir subitement, qui vont perdre leur emploi subitement. Et ça, j'ai dit au président Félix, à partir du 26, si vous mettez la complaisance dans cette nation, vous allez le regretter. Ça, je vous dis la vérité. C'est ce jour-là où Dieu est venu faire la remise reprise entre vous et lui. Il est venu vous dire, vous m'aviez dédié ce pays en ta main. Maintenant, je prends en charge. Je dirige moi-même la RDC. Le peuple congolais que vous voyez là, vous voyez les bagages que les gens prenaient, les histoires que les gens avaient sur la tête. Vous ne verrez plus jamais ces histoires. Amen. C'est fini. Amen. C'est fini. Dieu est venu consoler son peuple. Amen. Dieu est venu consoler le peuple congolais. Vous Amen. avez tant souffert. Voyez la vengeance de Dieu. Amen. Regardez maintenant la vengeance de Dieu. C'est le moment où Dieu agit. Amen. Serviteur de Dieu, parlez au peuple des enseignements bibliques Amen. sur la nation. C'est la nation. Formez le peuple. Apprenez au peuple à travailler la terre, à travailler les minéraux. Rendez le peuple fort et très fort. Enseignez au peuple de ne pas voler l'argent. Si vous avez une brebis, ne prenez pas n'importe quelle dîme. Soyez discipliné même sur la dîme. Avant que quand quelqu'un t'amène la dîme, tu dois lui poser la question, où est-ce que tu as eu l'argent? Amen. Faites attention, plusieurs personnes vont tomber. Plusieurs têtes vont tomber. Dieu s'est levé. Il vous a donné juste un exemple. Voilà pourquoi vous avez vu le silence des autorités. Il ne faut pas parler. Quand Dieu s'élève dans une nation, il n'y a personne qui peut ouvrir sa bouche. Personne. Tout le monde est là, dans la peur. Rappelez-vous de ce que Dieu a fait avec Pharaon. La traversée. Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Gardez silence. L'Éternel Dieu combattra pour vous. Quand Dieu combat pour nous, c'est le silence total. Voilà pourquoi vous avez vu c'est un signe que Dieu combat pour nous. Les autorités n'avaient plus d'idées, ils n'avaient plus d'intelligence, ils n'avaient plus rien. Ils étaient à bout. Gardez silence. Ils ont gardé silence. L'Éternel a combattu pour eux. Ils ne pouvaient plus rien dire. Moïse a dit, quand Dieu veut agir, votre silence seulement, ne parlez pas. Voilà pourquoi ils ont fait plus. Ne les condamnez pas. Moi, j'ai comme tendance
silence. Non, nous n'avons pas été soutenus par les présidents. Ils pouvaient dire quoi? C'est Dieu lui-même qui s'est levé. Amen. Dieu dit garder silence. Ils doivent garder silence. Ils doivent fermer leur bouche. Sinon, c'est le roi qui se lève. Pourquoi? Pour qu'on ne dise pas que non, c'était la stratégie de... C'était parce qu'il avait ordonné ça. Je vous dis la vérité. Que ce soit les ministres de défense, que ce soit les ministres de tous les généraux, l'intelligence n'était plus en place. Et Dieu est venu donner une solution. Amen. Il a choisi des choses viles pour confondre les choses fortes. Amen. Il a choisi des choses de rien pour confondre les choses de grande valeur. Dieu a confondu tout le monde. Il a confondu les médias internationaux. RFI, France 24, tous les médias internationaux ont été confondus. Le Rwanda dans la confusion, la France dans la confusion, la MONUSCO dans la confusion, l'ONU dans la confusion. Amen. Toutes les nations ont été confondues, non par l'effort du président, mais par cause de Dieu lui-même. Alors c'est une réponse que Dieu vous a donnée, président Félix. Tout ce que je vous demande, à partir du 26, faites attention avec la complaisance. Avec vos ministres, avec tous ceux que vous dirigez, ils vont vous créer des problèmes avec Dieu. Parce que là, c'est Dieu qui marche dans ce pays. À partir du moment où la ville de Goma a été épargnée, Dieu marche avec ce pays. Vous avez compris, c'est un message. Dites à vos ministres de faire très attention et d'être disciplinés. Plusieurs vont mourir ou bien plusieurs vont te chercher des problèmes avec Dieu. J'ai parlé. Que Dieu vous bénisse. Hey, boyoki bandeko nanga. Hein? Boyoki bandeko nangai. Naibisi bino. Eza na force ya Nzambe nde Kongo ani kokangolama. Po bango baze etone bango ndenge bamoni makambo ndenge leki. Nzambe lera telemaka atalisaka ete yende mutatelemi. Nzambe na biso mutatelemi na mboka Kongo na regrette po audio ya prophète Jonathan elekite. Hein? Na regrette febo yoka audio ya prophète Jonathan. Po bomona ke Nzambe ndenga zo sala. Yango wana ba o nyonso bakoleka. O balobaka o basoda na biso bazaki makasi. Basoda na biso bazaki boy bazongisa boy. Bomona isika boluka kanda Nzambe na biso na bino hein. Faut qu'on reconnaisse que Nzambe mutasali. Faut to reconnaître que le boka Nzambe eza likolo na mboka na biso Congo. Il faut to reconnaître ngo le boka Nzambe. Nzamba bapayate, Nzamba solo, Nzamba mpungutulendo, Nzambe wa bakoko na biso. Le boko nende mutesali. Yesu Masia oya solo. Oya mutu mwindu ezate Yesu Masia wano bayela bino na Congo. Non. Nzambe oya Bible oya solo yende mutaosa na Congo. Bible yango moni prophète alobi ke ekomi tan na Congo foko yekusa bana évangile ya solo donc oya solo koyebisa bana place na biso na Bible eza wapi. Place na biso eza wapi. Biso tokolaka toyebika toza biso bato moko boye pamba kaka tina te race moko ya malonga te ya tina te na bolunga Nzambe kaka nde mutaloko ti biso po toyambie. Non. Faut siko bana na biso bakola na mutu na bango bayeba ke biso nde race ya Nzambe. Biso nde race ya Nzambe o asala mukili oyo asali biso na imagine aza na poso lokola ngai na yo muto olanda nga na lingala oyo. Azanga mélanine te. Nzambe na biso azana mélanine. Asali biso nde mutu toza rasa liboso toboti mindele. Donc tokomi temps na biso ya 3 quarts et puis biso tosala 3 quarts. Nzamba pesa ki mindele 1 quart. Yango moni pe basala ki ezaki temps na bango. Mais biso sko to ana 3 quarts tosala lolenge nini. Na sepeli na prophète ole azolo be sanga ba chef de poule sanga présence à Saint-Esprit na zo yoka maloba zolo ba non na ebite bino so boyo kondenga na yoki yango alobi moke 10 minutes au vidéo oyo mais alobi makambo oyo eza ta ya journée mobimbo ko développement. Alobi ebele. Donc ezali te ko ba wazalendo bazali makasi te ezali Nzamba kota ekati na bango. Prophète Jonathan lobi ba se multiplier ebele et puis ba soda mikuse bazala ki wana lobi. Non tela bino deuxième vidéo na tela bino prophète Jonathan na obanda nango na tela bino audio ya prophète Jonathan
tozo kende na deuxième vidéo nzamba mona moko na moko nzamba mpungu tulendo azana biso to continuer ko bondela ezate kende to moni boy to fanda kimete to continuer ko bondela ata toyoki botoyoki boy biso tozalaka na positivité tozalaka na kondima to simba kondima nzamba lobaki na biso ngakutuko eloko nga kaka na lobaka toujours le kaka makambo kako elbongi na okuna na ko eza kuteke bonga so na niveau nini et d'ailleurs nzambe moka koloba ngai na ke Kongo ya nzamba bita Adeline Fanda tana ekoki to okende le ka nzamba batenko ki na pan na molimo deja to okende na molimo na yebisa bino na molimo deja tozo kende na bisa na molimo to ozonga deja etika siko banzoto na biso ezonga etika siko banzoto na biso ezonga na Kongo na mabela bakoko na biso tokoki ko akofanda te to akokufa tatu nde tokufa na bamboko mais professeur Fumukimbangu alobaki yango Nzambe molimo santo azana bomoi Fumukimbangu azana bomoi na oyebisa bino azana bomoi azo sala tindi basodani ya mikuse boza na l'accepte no basodo babimi na te na l'accepte no na l'accepte no batwango na nino na video ona osala sima nzamba mona moko na moko kimia na Yesu Masia eza na bino to continuer ko bondela pona Kongo to continuer to lembate nzamba zana biso nzamba zana mboka Kongo soki nzamba zaki na biso te mbetoza lolengo tozalite baluki ko boma biso na façon nyonso na Kongo wana nokende komo je kwa lobi na landa video moko alobi ba bato o eyaka na biloko kuna na Kongo ezaka soki ka ezoya papa Kimbangu atelema kabwa atika loboko boy ateka loboko ezolongola ba poison nyonso eyaka wana ezopetola ba biloko wana ezosukola biloko wana voilà mbesi ba boma biso kala ba comprendre te peuple moko teti mais na moment oyo nde yo kondima no nzambe te yo nde mutoko kufa bato mabe baoza sute toyoki prophète alobi alobi boke basutu bato bolia mbonga Kongo boza kaka tala ba ofele bazo souffrir biso na muke otozozwa to obunda to tinda ba ofele mais bino kuna bo parvenir kotinda nde ba mbongo pa bato ba finga ka bato botinda ba mbongo ba 350,000 450,000 pa mutu moko po azala po bino atindela bino ba audio ya batu asabo suka na bino esuki nzambe tala papa Félix tolinga ki mingi ngai vraiment en tout cas na bandai kolinga vraiment en tout cas nazaki vraiment kolinge makasi to soutenaki na auto kokai ko soutenir po to comprendre ki ke eza volonté ya nzambe ete fachi beton azala wana ezaki volonté ya nzambe volonté mutamokilité. Et puis ba président nyoso ba fanda kana kitwani za ka volonté nzambe malgré kanambe nzamba loba na ngana meka ko soutenir yete po yende mutaya oboma Kongo bien ezaki nzambe mutatiaki ye wana donc autorité nyoso uta pa nzambe atozio na fraude atozio na boiza bo nzambe nde muta permettre donc kanambe nzambe permettre ki azana kanambe so boyibite kabila o wana mais kombone kanambe zomona ayaki ko boma azaki mutu oyo nzambe nde muta tsaki wana po biso toke na ba pasio to koma ki na ngo to komi na ngo lelo eza lisola bakuluna to oya na mamba bakuluna zomo nzamba sana contrôle ya makambo wana nyonso ni zaki siko poto koma na suka omoni ata mabitumba guerre ya guerre na biso oyo wana nini nzamba zeki to koma na suka ti toza na ba video ya ba soda o ba ke to suki na biso espoir esili président sali ate lokote président monité vraiment ça fait 2 jours bazaki na aéroport ça fait 2 jours otoleka bazaki na aéroport banda 26 le 26 bazwaki aéroport ya Goma kuna elo ni salami si baiko kota na ville bandeko menguya nzamba mpontulendo esali na otela bino prophète Jonathan na video ezoya nzamba mona moko na moto continuer ka ko bondela to continuer ko bondela papa na biso o prophète alobini alobi ke nzambe bozana tango makamba komi akomi boy la remise et reprise entre Dieu
et Félix Tshisekedi. La remise et reprise entre Dieu et Félix Tshisekedi. Donc, biso bato c'est la roi divin, na comprendre donc remise, il y a roi divin, na pour roi divin za yé mokolo Yesu. Roi divin eza yé mo fumu kimbangu. Roi divin eza yé moko. Mutazo fanda na kita bokonzi yé moko nzambe. Mutafanda na kita bokonza Congo yango moni alobi la remise et reprise entre Dieu et Félix Tshisekedi. Donc et c'est salamaki le 26. Et salamaki le 26 on nzambe moko akiti pour fanda na kita bokonza Congo yango abandi ko sisa makambo wana nyonso apesi message oyo Félix Tshisekedi président Félix ayoka soka koyoka ngo ezala bien biso nzamba talisaki papa Félix Tshisekedi babomiye nzamba talisaki akufi to bondela kiso binzambe so eza volonté na yo problème ate so eza bien pona batu problème ate mais so eza volonté na ote longola liwa wana en toi to bondela kibongo eza kutaye à comprendre temps ni to komi tant ya ko modifier constitution wana eza ki mosuni mutezo sala ndengwana auto a modifier constitution asalimo ba menace mo ba bilo monde tina kiloma atoza suna tamba kiloma te mutasa kiloma na mboka Congo na temps otokomi lelo na 2025 ta ya pakundu na pelekete esimba te na 2025 ke simba na ngote nga kutule batu bandi ko loba Félix Tshisekedi anga modifier constitution boy osalini pendant temps o nyonso passe sous makaso salinini eloko papa Tshisekedi asali za ba voyage wana nzambe penda confirma kinga bia deline ozoka ke Tshisekedi azo voyage kale nyonso nga bia na yoka kiango abia zo bebisa mbongo ebela bilelo lisusu azozo soki combien nzamba lobana nga pona voyage ne mbongo ebele nzamba tangela yenga azozo onsu pona voyage na ye na susu nginga bia bon dona nzamba za contre ba voyage ya président bato ba mama Deline okomi contre président bote asali tozaki prier tant na esili eza tant ya roi divin biso bamso toza fatigué ko fanda na bamboka oyo to fatigué ba guerre zo na mboka o malamu to ke fanda mabela ba koko na biso bopital mambo ile kana bopital no bo mona ngote bomo non te pour boza ba vegre boza miso ko kangama mato ya ko kangama yombo mona te l'hôpital ndezo ke ko chaka batu ba maladie na nzoto yombo mona ngote nzamba zana banane ba tambo na kobanga nzambe pe ba osambela nzamba zana biso longo merci kimene suma seza na moko na ke na video mususu